Monisanga loboko na yo Zanga lolo Azosale Zamba lolo Azosale Naipa na yo Bananga Monisanga loboko na yo Naipa na yo Monsanto yo Monisanga loboko na Zamba lolo yo Azosale Samagaba sambuni Alléluia. Yesu azala kumwe. Komba mana yo Jésus. Komba mana. Tiro. Yesu na mingina tajona Yesu. Papa na mingina temene samano. Kapena tato na bonsambe na yo swaka. Yoka bosenga na nga sabaka basaye. Yoka shishe na nga ye samano. Nayena babasi nanga osabo zambe na yo Nayena kozamba nanga osabo zambe Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Bisenga senga sanga londa Nale bibi ya pesa nga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nale bibi ya bisenga senga sanga londa Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Avant de faire l'exhortation à Christ pour la vidéo, nous avons fait ça pour que nous soyons à Kanga, sur une classe dans aux diplômes dans l'université. Très souvent, quand on est comme ça, sur les universitaires, on sont d'abord 3 mois à essayer. Ce qui est civilité, on va sous 3 mois. Pourquoi à l'issue de l'ango, on va engager. Et puis, dans la classe sous Taïbi, et ce qu'on a la faculté de filière il y a toujours un temps à faire stage. Stage, c'est ça pour préparer la vie professionnelle pour le la Et puis, une vérité, je vais vous dire au travail de ça, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous, Allah qui n'a pas pu aller. Ce qu'on a qui n'a pas pu aller parce qu'il veillait qu'il y avait un problème, mais au moins avant-hier, on l'a là. Vous allez remarquer que si on se lève, on doit aller à Tolala. Et pourquoi Tolala? Est-ce que vous avez dit si les plans scientifiques, parce que les autres choses dans les il faut là pour reconstituer l'énergie pour que Allah soit pour à ça mais une autre raison, les années des $1000 là-bas, ils ont souvent une préparation à la mort. Parce que nous, on attend au là, on
okosanaka mwasi na yo kombo na ye, okosanaka mobali na yo, okosanaka bakonto wana yo na banke, okosanaka bana na yo, okosanaka nomba bandako, olalaka okosanaka nyonso. En fait, ezalaka stage. Pongi olalaka mikolo nyonso, tikanga na ye biso ezalaka stage. On se prépare. Et ça, stage que nous avons dit, un jour, au là, au est-ce qu'on réfléchit à ça? Est-ce qu'on dit qu'on allait stagiaire au lieu qu'on a loin et ça? Donc, ce qui veut dire, soit ma cambo à cœur, tant qu'on est dans ma tamba, soit du cambo à cœur, parce qu'un jour, et au m'a tourné, un jour, et vous allez tourner. Ce qu'on est dit qu'on a là, on comprend qu'on a des stages pour se préparer à la mort et pour permettre à chaque fois à chaque fois si c'est qui concerne la mort et continue d'aller aux la concerner, aux la concentrer, aux casser que Dieu veut dire. Alors, passage jamais exploité dans la propre la léo, donc on a lu chapitre 16, verset 19. Verset numéro 33, j'ai dit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et puis chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de misère et désiré, et ses passagers des miens lui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres mourirent. Et fut porté par les anges à dessein d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut ensevelie. Dans les séjours des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en plomb au tourment, il vit le même Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse sa langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant le ciel. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscité. Est-ce que vous répétez le balance de l'autre? Je vais partager avec vous sur ces thèmes ici. Un choix aux conséquences éternelles. Un choix aux conséquences éternelles. Est-ce que si vous appelez maintenant un choix aux conséquences éternelles? Est-ce qu'on peut encore répondre un choix aux conséquences éternelles? Nathan qui va résulter à recherche pour un professeur de l'université à Californie. Et tu vas là, les recherches des amis basées sur quoi? Les recherches des amis basées sur les choix. Donc on voulait voir une personne par jour. Il fait combien de choix? Alors j'ai été étonné de voir que par jour, selon les résultats, il y a enquête là, nous sommes parmi nous à entre 800 à 1300 décisions par jour. Là, s'il paraît bizarre, oui, tu vois 800 à 1300 décisions par jour. Mais le problème, c'est qu'il y a des décisions qui ont trop d'importance, mais aussi des décisions qui n'ont pas d'importance. Et donc, il ne nous dit même pas, nous sommes sans savoir des actes de décision. Nous faisons 800 à 1300 choix par jour. Nous prenons des décisions. Mon côté, on a pema pour notre Zambé. Zambé, on a pesa yo pema, a pesa yo makasi, a bombi yo kilo comme na mbula aux anangolero. Osaye,
vanda kimia na ntango liba na nzambe ekosakolama. Esika tozali tokangi miso na biso, biso nyonso tokosambela loba na nzambe, nzambe na sengi na ngonga oyo olobela ngai. Liloba oyo elingo te ya masikoyo, bazo te ya mamicho te, bazo te ya yo, bazo te ya nga. Pona mamicho esesili, etikali yo na ngai. Okitisika mutu na wesi ozali, osambeli.
topeteli Yesu maboko tepela ye maboko sikoyo nasengi okandenge otelema na tikala ya kotelema yambo toleka na liloba na Nzambe tolingi tokumisa Nzambe sikotala biso kozala maboko na makolo pesa ye merci tombolaka maboko na otombai pesa ye merci bitala malamu so ozala maboko soki ozomona te tuna ndeko aza pembeni olobani eske ndanga na maboko po maboko yango tolingi totombola ngo mpo topesa Nzambe merci yo tombolaka maboko na mibale esiko ozali banda kopesa Nzambe merci ya kotala ko baémotion ezalaka bato mosusu baperdaka sans foi na bango eyoka bitumba ebandi alors tozopondela kotika journée ya lobi ndenge tokoloba awa toke na mort babimisi corps baexpose yango bato bazali koya koserekei liboso ya cercueil kino kolongo wana tokende na cimetière tokunda tosonga nzanga bomba accident esalama te baémotion ezeka te bato babunda te bato basoka te bato bapanzana te natini te nzoto ya molai oyo eyoka soni te na baspectacle oyo kosala na cimetière tozopondela tete kimia na Nzambe ebanda ezala na biso mpe kotelemela baspectacle nyonso ya demon oyo kosalama kuna lobi na kombo na Yesu tozopondela ozopesa maloko kosambela sambela mate mabe moko esalama te mitama moko esalama te totiki déroulement nyonso ya veye mokwa oyo na maboko na Nzambe ozopeta maboko ozosambela ozolama Nzambe koma na ndenge tobali yango kino tokokoma na papa mobali oyo akufeli mwasi papa ya bana oyo tozopondela mpona ye ete Nzambe alola asunga ye Nzambe alola
apesa ye makasi nzambe alola asaleki azala na équilibre na nsima ya liwa oyo mwasi na ye azala na équilibre nzambe asimba ye nzambe apesa ye makasi mama akei atikali na bana nzambe apesa ye makasi mpona koassure survie ya baoyo batikali tozobondela mpona mobali oyo bondela nzambe bondela nzambe. mais kama diable mo alekaki na sima aye kokota mpona koluka kokanga ndoki alors biso tolingi tobare route na bato modele wana. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur na sengi na biso totelema tosala intercession sima na loyimbo mo tolingi toyemba moke biso nyonso tokopondela mpona famille oyo famille nyonso mibale ezala famille ya Mamicho ezala famille ya Alain tokopondela mpona bango yo kobondela mpona bango okoyebisa nzambe obatela bango sima na loyembo tokobondela biso nyonso mpona bango e na basujet de prière oyo na opesa tobanda kobondela mpona bango. Alléluia, 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 Nzambe, oweko kumisa Nzambe. 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 Oweko kumisa
nzambe apesaka yo pema oza mpo nzambe azopesa yo pema soki alongoli pema
habite ton frère azakolala kolamuka et nazondi mete mokolo ya résurrection et pas na ba oyo bakobongola mitema
bakondima Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi na bango. Epai na yo soki omongoli motema ondimi Yesu lokola nkolo pe mobikisi na yo. Même soki okufi na miso na bato tokomona ke okufi, mais na miso na Nzambe okufi ke olali po ete mokolo moko okosekwa. Oyo ezali maloba oyo Yesu ayebisaki epai na Marthe koyebisa ke ndeko na yo akufi te, ndeko na yo alali akosekwa. Wana nazali kotelemisa lisusu bachantre bazali kopusana pendant 10 minutes bamema biso na louange et adoration tokumisa Nzambe et puis tokontinue programme na biso. Merci. Et tozoyemba elongo na bachantre eza culte na kati ya culte moto nyonso esengeli azala mouvement. Nalingana bisa na biso ke ndenge toza sikoyo tobandi culte na biso. Eza penza culte. Ezali culte oyo maemaso masalamaka na kati ya culte esengeli tosala yango. Alors nazobenga makanisi na biso toyeba ete tobandi culte na biso e nakosenga respect epai na nkolo na biso oyo na pokwa na lelo toza awa po ya lingi tozala. Amen. Amen.
Seigneur. Il est le Tout-Puissant. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui me donne le souffle de vie. Et si nous sommes là cet après-midi, ce soir, c'est parce que lui a voulu que nous soyons là. Amen. 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 Ok, sans plus tarder, tous allons courir derrière dans la biseau. Tous allons côté de Missa. Bayembi à Centre évangélique La Révélation. Wana bazali kopusana. Bazali kosenga yo totika bango ka bayemba te. Na kidina yo na biso to yembelongo na bango. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Nous disons bango ici. Pour que grâce naïe et toujours du coronavirus. Amen. Alors pour continuer la manifestation de l'Abisso, là nous allons vite appeler le groupe d'animation de Sénégaki. Maintenant là c'est le culte d'action de grâce.
Alors les modérateurs de l'église La Révélation, voilà, s'il peut déjà être là pour que nous commencions le culte. Merci et très bonne soirée. Maman, tous les larois ya biso ndeko, tous les larois ya biso mwasi, tous les larois ya biso camarades, amis, oyo atiki biso lelo accueilli epai ya Nzambe. Alors, tokolanda programme lolenge bakomi yango. Nous assure et certain que Nzambe akopambola biso akobatela biso banda ebandeli ya programme kino na suka na yango mokolo mwa lelo. Alors na yango s'il y a un pasteur qui est avant tout banda culte parce qu'on a programme culte ezali mais tout seigneur tout honneur Nzambe oyo abateli ngai na bino oyo akomisi biso mokolo mwa lelo parce que bato oyo balekaki biso na boyenge bene balekaki biso na koyeba ye lelo bazali te peut-être baza na basante ya malamu te na bahôpitaux bamosusu baza na bamort au moment où nous vous parlons mais biso toza en bonne santé, c'est grâce à lui que nous sommes là. Nous allons le remercier parce que toute manifestation, tout rassemblement pour Ebanda Malamu, il faut moko appeler ça. Alors s'il y a un pasteur qui est dans la salle, qui est vraiment inspiré par l'éternel Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ, peut venir remettre la soirée d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Merci beaucoup. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, te péchons merci. Dieu nous salue son nom. Nous sommes à 4-4 na Esika. Nous tiki tamboyo na maboko na yo. Soirée oyo na maboko na yo. Peignon so koleka na Esika. Manda la biso ko bato ko susa la biso. Sala semble ko régner kat na Esika oyo parce que Esika oyo renyaka kimiande bakala kodo. Que tu sois kembo na nyoso na kombo na Yesu neto bonde petolobi. Amen. Yesu na lingi na tachola Yesu Papa na lingi na témoigner sambano na ye Ngape na tato na bonsambe na yo Niswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zambano na ye Na ye na bapasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu Undela nga Yesu, Yesu Undela nga yo Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu Longisanga Yesu, Yesu Longisanga yo Yesu, Yesu Nalebi bia bisenga senga nsanga lole Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai Nalebi bia bisenga senga nsanga lole ye Lokota nga Yesu, Yesu Lokota nga Yesu, Yesu Lokota nga Yesu kotika nga ite Lokota nga yoyo Tombola nga Yesu, Yesu Tombola nga Yesu, Yesu Tombola nga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelera
watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo le oyo babika deja oyo basala nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estoma na bandai ko souffrir mingi na estoma ezaki soki ekangi nga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli ngai minene abikisinga na estoma namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoga kananga ite na lito na ngabu gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comment na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règle douloureuse.
glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous ba fazer na nzelate. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Napena tato na bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na bapasi na nga kosabo zambe na yo. Na ye na kosanga na nga kosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu.
nalebi vi yapesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi vya bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse Samba pambola